Je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli, koi, mboka ngo mokengeli, léopard. Comprenez mon émotion. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki. Tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali. Oya kobongisa Congo avenir, ebongi tosala. Congo, bokomona pamba, lobi, bokolula yango. Botepe bon week-end na bino balandi ya Info Plus HD bino ba oyo bozi occasion malamu ya kolanda page rétrospective na biso ya semaine tika to fongola yango pona koyebisa bino que lundi to laksaki bino ndenge ni vice-premier ministre des affaires étrangères pe francophonie excellence Christophe Lutundula asalaki réunion moko dirigeante na représentant spécial ya Nations Unies pe bakor diplomatique na République démocratique du Congo pona kolobela makambo oyo elekaki bongo na ville province ya Kinshasa pe lisusu plénière moko ezala qui bongo na Assemblée nationale pour valider le pouvoir yaba élu législatif 2024 et 2028 provisoire. Vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et francophonie, Excellence Christophe Lutundula, a salaki réunion moko d'urgence dimanche les après-midi, na présence ya chef ya MONUSCO et représentante spéciale ya secrétaire général ya Nations Unies Madame Bintou Keïta, na ba diplomate pe ba chancellerie occidentale, ya ba infrastructure pe ba oyo bazalaki menacé na manifestation oyo esalemaki na Kinshasa pona bativisme ya M23 oyo baza soutenu na Kigali. Boye ba ke na rencontre oyo Christophe Lutundula a exprimé qui regret ya gouvernement congolais pour na acte ya violence injustifiée oyo esalemaki na manifestation pe alobi que banquette eza en cours pour na ko identifier pe ko sanctionner ba responsable pe a réaffirmé engagement ya gouvernement congolais ya ko assurer sécurité ya ba corps diplomatique conformément na convention pe asengi na bango bazala na somo te pe ba décourager te pour assurer bango que ba mesure de sécurité ekozwama. Kasina oyo etali crise na est ya République démocratique du Congo pe ba répercussion régionale, Christophe Lutundula a souligné nécessité ya diagnostic moko sincère pour na ko traiter ba cause ya profond conflit oyo. A rappelé ouverture na République démocratique du Congo, ya dialogue pe a évoqué ba initiative ya Nairobi pe feuille de route ya Luanda. Nyonso wana eza soutenu na Union africaine, Nations Unies pe Union européenne. Na nyonso wana gouvernement congolais est décidé ko renforcer ba dispositif ya sécurité na ba ambassade pe ba installation ya MONUSCO. Pe a réaffirmé que ba personnel diplomatique pe ya MONUSCO na ba bien na bango et kozala lisusu ciblé te. Bo simba ke réunion oyo esalemaki juste après réunion moko urgente ya sécurité oyo ezalaki bongo présidé et pas ya vice-premier ministre ya intérieur et sécurité excellence Peter Kazadi Kankonde na ba responsable ya la police nationale congolaise pe service ya sécurité ya République démocratique du Congo. Na plénière oyo eutaki kozala na Assemblée nationale boyeba que 26 commissions ezalaki mise en place spéciale pe temporaire liboso ya ko vérifier ba dossier physique ya chaque élu. Ba commission oyo ezalaki disposé maximum 5 jours komanda lundi 5 février au vendredi 9 février dernier pe commission oyo ba déposé déjà rapport ya mission na bango pe eza déjà distribué et pa ya ba élu nyonso. Pe na plénière oyo et kozala nde question ya mutu na mutu a débattre ba rapport na ye pe ko valider ba conclusion na ba grande plénière pe et kozala synonyme ya validation ya ba pouvoir ya ba élu oyo ba kozwa ba titre provisoire ya ba député provisoire en attendant liste définitive oyo ekouta na cour constitutionnelle à l'issue ya ba contentieux électoral pe na ngambo ya cour boyeba que babandaki déjà ko siéger sur ba contenu électoral d'après ma source judiciaire et belé, pe cour constitutionnelle en a plus de 15 000 dossiers électoraux à traiter pour nyonso ezala en ordre na parlement.
Mokolo ya mardi bolandaki ndenge nini ministre ya santé ya République démocratique du Congo apesaki bongo ba directive to pe ba mesures préventives pour ba inondation oyo esalemaki na kati ya RDC Mobimba. Pe lisusu secrétaire général ya santé etie ba sanction moko ya makasi pona batu oyo basalaka na ba hôpitaux oyo bayambaka ba malade kitoko te. Cri exceptionnel ya fleuve Congo na ba inondation oyo esalemaki boye bake etiki ba dégâts ebele. Kasi d'après ba autorité congolaise, selon ba dernier chiffre oyo epesamaki epai ya Samuel Roger Kamba Mulamba oyo azali bongo ministre ya santé publique, hygiène pe prévention, alobi que 221 personnes babungisi bomoi na bango pe 625 mususu bazwaki makama to pe bazokaki, kasi au total ezali bongo na 2082 665 ménages ezalaki touchés na catastrophe oyo. Ba dégâts ya ba infrastructure de base pe ezalaki considérable. 67 519 maisons, 1528 écoles, 267 établissements en santé, 211 marchés, pe 146 routes nde ezalaki endommagées na inondation oyo. Pe ba province oyo eza touché makasi eza bongo Équateur, Nord Ubangi, Kinshasa, pe Chopo. Pe ba inondation oyo ebandaki na novembre ya 2023 pe na janvier ya 2024 nde ekomi kokende na suka. Pe etouché bongo 72 territoires na kati ya 16 provinces ya mboka ya République démocratique du Congo. Kasi na ville province ya Kinshasa, situation eza particulièrement dramatique pe ba quartier ebele eza inondé pona montée ya mai ya fleuve Congo pe ba rivière ya Ndinga lokola quartier Mososo, Ndanu na Limete pe quartier Bichakuchaku na commune ya Barumbu. Pe glissement ya terrain ezalaki bongo signalé na Bukavu, na Kamituga kuna na Sud Kivu, na Kananga na province ya Kasai Central, na Kamonia na province ya Kasai pe na Matadi na province ya Congo Central. Kasi na oyo etali évaluation ya ba risque d'urgence na santé publique et indiqué que 16 provinces ya pays ezo présenter risque moko élevé pour na ba inondation oyo. Nzambe asunga kaka. Secrétariat général ya santé ya République démocratique du Congo a annoncé que bako brandir ba sanction administrative oyo ekoki kokende tina retrait ya diplôme pona ba gestionnaire ya ba établissement sanitaire oyo bazo garantir accueil ya malamu te epai ya ba malade to pe ba patient. Décision oyo ezwamaki suite ya incident oyo emonanaki na défaillance ya prise en charge ya ba patient to pe ba malade na ba établissement ya santé ya mboka. Selon ba directive organisationnelle ya secrétariat esengeli na batu oyo basalaka na ba établissement ya santé basengeli ba assurer nanu accueil moko ya bien epai ya ba malade nyonso batala bilongite, surtout na ba soins d'urgence. Pe non respect ya ba directive oyo boye ba ke sanction ekozala lokola suspension to pe perte ya mandat pona ba membre ya comité de gestion pe suspension wana ekoki kokende tina retrait ya diplôme pe numéro d'ordre professionnel. Bosimba ke annonce oyo epesamaki après suspension ya fonctionnement ya centre hospitalier Akram na commune ya Limete na ville province ya Kinshasa suite ya liwa ya mwasi ya Zemi na bébé na ye pe suspension ya médecin directeur ya hôpital général ya Kinshasa pona négligence na oyo etali prise en charge gratuité ya patiente. Pe mesure disciplinaire oyo ezwami suite ya décision officielle ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya instaurer gratuité ya maternité oyo ebandi nanu na ville province ya Kinshasa avant que ekoma na étendue mobimba ya République démocratique du Congo. Pe secrétaire général et souligné importance ya garantie ya ba soins ya qualité oyo eza centré epai ya ba patient na cadre ya mise en œuvre ya couverture santé universelle conformément na ba principes fondamentaux ya constitution ya République démocratique du Congo. Situation oyo etikali na haute surveillance moko ya makasi tango ba autorité sanitaire ya mboka bazoluka ko renforcer ba qualité ya bien pona ba soins epai ya ba congolais nyonso.
Mercredi bolandaki Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde elongo na gouvernement na eba signé ki bongo contrat moko na société moko sud-africaine pour na projet de développement ya 145 territoires na République démocratique du Congo. Peli sous vice-premier ministre ministre ya intérieur apesa ki bongo message moko pour na kimia epai ya bakinois. 30e édition ya Mining Indaba et Selemaki Bongo na Mikolo et l'équipe tomona qui présence topé participation ya Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pe babritombe na yango et monani boyeba que Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde elongo na gouvernement na ye ba arraché contrat moko ya 450 millions de dollars américains na ba sud-africain pour la construction ya 180 000 km ya banzela na kati ya République démocratique du Congo pour accélérer na programme ya développement ya 145 territoires. Na yango chef du gouvernement Warrior 2 a se félicité na signature ya contrat oyo entre République démocratique du Congo na Banque sud-africain ya développement pe entreprise Guma Africa Group pour la construction ya 180 000 km ya banzela au cours ya 3 ans prochaines à travers 26 provinces pe particulièrement na 145 territoires ya RDC. Boyeba ke oyo ezali bongo accélération pour na programme ya développement local ya 145 territoires PEDEL 145 T na Mokuse. Po accent etiama ki penza na oyo etali ba équipement ya construction ya réhabilitation ya banzela pe ya entretien oyo ekozala exécuté na ministère ya ITPR. Bosimba ke investissement oyo ya 450 millions de dollars américains eko servir pour na acquérir ba matériel ya construction ko soutenir topé ko exécuter ba programme ya 180 000 km oyo ya ba tronçon routière ba pont pe ba port mususu na kati ya RDC pe partenariat oyo ezo constitué na amélioration ya capacité ya office de voirie et drainage OVD na Bokuse pe office de route ya ko former pe ko renforcer ba capacité ya main d'œuvre ya ba opération pe ba technicien oyo bazalaka na kati ya ba société oyo. Na oyo etali ba manifestation oyo eutaki kozala na ville province ya Kinshasa pona makambo oyo ezolekana na est ya République démocratique du Congo bakino batomboka ki na ndenge ya kosakana te po balobi trop c'est trop bandeko ya est bazokufa mingi tour oyo il faut koture makambo au clair boyeba ke ba manifestation oyo evisa ki bongo MONUSCO ba quelques ambassades pe ba représentants diplomatiques oyo baza installé na République démocratique du Congo to pe awa na ville province ya Kinshasa. Kasi na briefing presse moko oyo ezalaki animé na ministre ya communication et médias Patrick Mouyaya, pe vice-premier ministre ya intérieur Peter Kazadi azalaki wana lokola co-animateur a soulevaki que République démocratique du Congo eza na guerre na ba état ebele pe asengaki na population congolaise bazala na discipline pe unité autour ya président de la République oyo azali bongo le numéro 1 ya sécurité nationale. Peter Kazadi a rassuré que le gouvernement congolais était en place ba moyens nécessaires pour na kosuki sa guerre oyo eza pona copier ba ressources naturelles ya RDC. Na yango Peter Kazadi asalaki pe réunion moko na bakonzi ya la police pe ya sécurité pona koyeba nini bakoki kosala pona ko maîtriser kanda ya bakinois. En tout cas peuple congolais ekufi mingi tour oyo bolukana no solution po kimi ya libela ekota na mboka botika na nous sembla oyo bosala kawana. Mokolo ya jeudi rédaction ya Info Plus HD proposé bino yo mutolingo comme professionnel ya média ya kakozwa formation bongo na Info Plus HD centre kno azopesa ba formation ya kitoko peli susu kolanda moko ya ba apprenant oyo ayekola ki bongo pilotage ya drone ndenge asala ki démonstration na yango. Info Plus HD centre fongoli ba porte na yango pona yo mutu olingo comme professionnel na média. Yaka kozo formation ya malonga, formation et kuba. Na Info Plus HD centre, bazo pesa ba formation lokola, ya prise de vie, okoma cameraman, tope camera woman moko professionnel, montage vidéo pe ezo pesa ma kitoko. Bongo po na régie télé, na Info Plus HD centre, formation eza ya régie télé numérique. Donc télévision ya kilelo po na pilotage ya drone, wana kutu jemuke na Info Plus HD centre. Côté journalisme,
kobanga na yo te po formation na yango ezopesa ma soin pe okokoma journaliste professionnel ya koprésente ba journal koanime ba émission pe kosala ba différents services nyonso oyo ezalaka na kati ya journalisme. Kasi na suka ya formation tunanga nini okoleka na jury na défense pe okozwa brevet na yo oyo eza qualifié et ko permettre yo osala musala partout dans le monde. Ya malamu lisusu na Info Plus HD Centre eza que ba apprenant ba kendaka kosala ba pratique na bango libanda ya ville province ya Kinshasa. Donc na ba province mususu pona ko découvrir lisusu makambo ebele. Kasi pona ko koma na Info Plus HD Centre eza nango simple. Ezwami juste sur l'avenue Kisangani numéro 38 na quartier Baoba na commune Yangaba. Référence maison communale Yangaba. Tope obengi bango na ba numéro oyo eza affiché na se ya télévision na yo. Yaka kozwa formation na Info Plus HD Centre okozala jamais déçu. Bilengi ya formation ezande na Info Plus HD Centre. Info Plus HD Centre ezokomisa bato utile na société. oyo bouti komona na bouti ko monter ba hélice nanga na drone na tie batterie nanga pe na zui téléphone na connecter yango na radio commande et etikali na vérifier signal ya GPS avant décollage ya drone. Awa déjà signal ya GPS nanga eza connecté etikali nanga na démarrer drone G Phantom 4. Vendredi, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akutana kibongo na ambassadrice ya États-Unis awa na RDC basola kina oyo ezolekana na Est ya République démocratique du Congo. Beli sous ministre ya Genre Famille et Enfants asala kibongo lancement ya mois de la femme. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akutana kibongo na Lucie Tamlin oyo azali bongo ambassadrice ya Nations Unies na République démocratique du Congo. Basola kina oyo etali sujet d'intérêt commun particulièrement ya situation sécuritaire na Est ya RDC. Pe ambassadrice américaine alobi ke bango bamemi diplomatie na niveau moko ya likolo penza oyo mutu nyonso ayebi pe directrice ya renseignement national américain ayaki awa na République démocratique du Congo pona ko discuter ba mesure moko importante pona ko luka kotia kimia na Est ya RDC. Pe représentante ya Nations Unies na RDC alobaki lisusu ke aza ko se féliciter na condamnation na ba acte violent non conforme na ba
responsable ya gouvernement congolais ya ko protéger ba installation diplomatique. Kotala ba manifestation oyo eutaki kozala dernièrement na ville province ya Kinshasa oyo ezalaki pona ko dénoncer passivité ya communauté internationale face ya agression oyo RDC eza victime na part ya ba terroriste ya M23 oyo baza soutenu na Rwanda. Pe gouvernement congolais asengaki na ba manifestants bazala na kimia, discipline, surtout unité autour ya commandant suprême ya forces armées ya République démocratique du Congo pe ya la police nationale congolaise Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona kobengana munguna libanda ya mboka pe mboka ezwa kimia pona libela. Lancement officiel ya mois de la femme esalemaki epai ya ministre ya genre famille et enfants pe asengi na ba mama kolata bilamba ya noir na ba différentes activités nyonso oyo ekozala na mois de la femme. Pe madame la ministre a souligné que mois de la femme ya année oyo ekozala célébrer sur fond ya deuil pona ko compatir na ba milliers ya ba femmes to pe ba jeune fille oyo bazo kufa ko violer ko piller pe ko boma na Est ya République démocratique du Congo. Tena yango batiaki commission moko chargée de la collecte ya badon en espèces pona komema assistance na basi ya Est ya République démocratique du Congo. Pe ministre ya genre famille et enfants alobi que assistance wana ekozala pona ko accompagner ba famille déplacée ya Goma pe ya Bunya na bamboka misusu ndinga na yango. Kasi pona année oyo thème international ezali investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Car si thème national ezali accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Wana thème national. Boyebake clôture ya mois de la femme oyo eza prévu le 15 avril na Mbujima ikuna na Kasai oriental pour la soutenir pe ko encourager basi oyo bazalaki ba victime électorale. Wana maloba ya ministre ya genre famille et enfants. Tosuki sa page rétrospective na biso pona koyebisa bino ke centre hospitalier Kafek ezobenga yo muto umela la maladie na autopose empoisonné okende kuna okozwa lobiko na yo pe lisusu bandeko ya les français par la musique baza toujours wana na album na bango les fous du français pona ko améliorer langue française na minoko ya bana biso. Dans le centre hospitalier Kafek yango hôpital oyo na yebisaki yo mema ngai papa ndema okozwa solution za la kimia. Sasa basi la kate ata bamoni mutata malade Zambika kwa lusolo vous allez poser tout le monde docteur ça la fiche à consultation problème ça t'es pas passé hein parce que même pas super mal âge une année demi vous savez pas âge na yote papa ça na mbula ngala yebeli azala 48 demi est-ce que yukato température ah c'est quoi ça papa attention pesi 12 Superman. Papa docteur, bonjour. Bonjour. Papa, il y a un mouton pas moyen. Docteur, ils ont eu comme un ils ont ça un avertissement. Ils ont eu qu'à bien, ils ont qu'à Papa Superman. Docteur. Et si vous avez zala kimia, na yoki ba plainte na yozo pesa awa. Ils ont centre hospitalier Kafek. Tous en machine ou babengaka prophète. Tous en 50 malades dans zoto. Nyose kobima. Ndiko zotanga o koto AVC koto Mukongo pasi koto ezozika ezo nyos ekobima na nzela ya prophète. Omoni sorte ya machine oyo. Docteur Kafek na kotambola ba formation ndenge na ndenge na ba France, ba États-Unis, na bisika ba mboka ndenge na ndenge. Nde akendaki ko découvrir machine oyo tozobenga lelo prophète. Ayeba makambo ezoya. Soko kozwa maladie eboya après machine oyo ko détecter. Soki maladie oyo eumbeli akoyebisa esali mbula boni mbula tel. Eza ba pebele oyo awa baya na centre hospitalier Kafek bakutana na ba spécialiste pour awa ezala minele baya ko traiter awa. Tellement que machine wana mundele achie mayele na ye nyonso na kati na yango azoye bazo détecter ba malade nyonso sans mutape sa plainte otata nzambe pe machine oyo
et ça la coopération sans cicatrice. Moutazalaki na hernie, oye na centre hospitalier Kafek na hernie na yo et ça l'opération. Ezala o myome, o basi bazo nyoko ma mususu bazo vanda na yango kambule belé bazo botati. Na centre hospitalier Kafek oye ba ko ça l'opération sans cicatrice. Telema sikoyo okota na machine. Ozota la sikoyo kuna na écran. Ndé ozo vous n'avez pas détecté genre nous avons malade nzoto mobimba ndenge oleki na consultation na machine oyo prophète déjà solution na yo osozwi yango lobiko na yo ezwami déjà ezala mutaza na AVC ezala mutaza na poison surtout poison ato tika na 2 minutes ya liwa yaka na centre hospitalier Kafek okozwa lobiko na yo awa machine eza ebele. C'est tout machine où tu bénis prophète papa ya on est souk. Eh, nazemi mubimba. Umoni même ndreko na yo mushuta zana kuna na province soki ya nini? Benga ya utinda ye na centre hospitalier Kafeke. Iza na veni Ngindu numéro 5. Quartier Yolo Ezo. Kaka na rond-point. D'appartenance. C'est mon père, c'est ma mère, ce sont mes parents. Mon ensemble, notre et votre leur, Matassa, notre et votre leur, mes desserts, nos voleurs. Mon ensemble, notre votre l'air. Possessif, remplace le nom. À qui appartient ce livre? C'est le mien. À qui appartient ces cahiers? C'est le tien. À qui appartient la gomme? C'est la mienne. Le mien, le tien, le sien.
tokomi na suka ya retro na biso ya semaine. Merci na confiance et fidélité oyo bozana ngo ya kolanda biso tango nyonso. Merci na équipe technique et rédactionnelle ya Info Plus HD na musala kitoko basali bino. Un grand merci na les valables motomo ko bien na benga kai papa social. Na pesi mbote na papa Evi Makuba soki Jésus Christ Nzambe ya pasteur acheter lita aye tengai na bino tokuta na kaka awa. mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala Kongo bokomona pamba lobi mbokolula yango